Ba policiers soki balingi bakanga bato bakende kokanga bato oyo bazali koyiba mbongo ya mboka nanga abebisa mboka oyo tomona te ba policiers bakanga ye. Jantini Ngobila benda ba policiers na yo bakasongo ba bienvenue matoi. Jantini Ngobila o eza yumbi te keba mwana mama keba mwana mama keba mwana mama. Président Chilombo ayoka Sony par rapport à quoi? La manifestation OSA malelo yango IDP sa banda ko sala mais lelo so la mu ko sala ngo komi mabe de loko ngena lobaka yango wana président ayoka Sony ba marche okutu IDP sa sala la muka na mona sala ngote ngana na ngamuta la muka te na ka des passages mais na mon ndenge soldat a maltraité population non c'est terrible. Or babiloko oyo ngana ebango na IDPS président ayoka Sony toyoke Sony par rapport à neto votaki na oto mona yango te na suki ka wana na boloba mingi bayebisaki biso pa ya président nani oyo ya biso ya nteni ya lamuka océan ceze akoya awa toyebi te sango nini akoyela biso yango wana peuple atondi awa sikoyo azosala mobilisation na ye nayebi te bapolisier balingi nini mpo na bango mpo deza bango bazomona mboka ndenge ezotambola te mboka ezotambola malamu te soki bato bazosala defense mpo na mboka bazosala na ntina ya pamba te pasi oyo eleki mingi pasi eleki ata pasi ezalaka pasi eleki oyo biso eleki moni nga mboso mokoloni tokutanaki na ye nga tokutani na mboso te mboso soki tokutani na ye mboso soki atia mbongo apesi ngai nakozwa mbongo wana mpo na mabele na ngai me ngai nakoki kokanga monoko mpo na mabele na ngai te mpo toza na kanda mboka deza etekami ekei moni mboka etekami ekei eloko moko oyo bazosalela biso eza te bango baboti bana oyo baboti bakokola na mboka oyo bakobota na mboka oyo bakosala misala na mboka oyo siko mboka oyo ekabani biteni misato Uganda, Rwanda, Burundi siko batu wana soki baye baya kozwa mboka oyo biso sikoyo tokomi bapaya bana mboso bakofanda wapi bana oyo biso toboti bakofanda wapi bakoko na biso bakofanda wapi bakoko na biso bakomi banani biso tokomi bapaya biso bakolomboka tokomi bapaya bakomi bakolomboka ngai mboso apesi nga mbongo te ngai loko nazo yebisa bango soki bayebi histoire ya mboka te ndenge bazoteka mboka bayanga na yebisa bango mboka oyo mboka batika elaka epakolo mabele bolia mbongo boteka mboka na ngai te me toyebi te bango bazali wapi président ya liboso ebandi na bango te Mobutu azalaka kobanga mboka oyo me bango balingi kobanga te bamisvandisa bango nyonso batala likambo bazosala peuple congolais azoboyo likambo oyo bango bakangami kaka na likambo oyo bazosala bazokwamrie biso kuna bazosala bazoteka kotoyo bayo kobimisira biso mbisi ya la mer
koto oyo bayoko bemisela biso basoso ezomonana na misu te me mboka ezokende bapesaki nga mbongo te pamboso naza na posa ya mbongo te soki apesi nga mbongo nakoyebisa ye mbongo pesi ngai nakolia yango me ngai nakotika kolobela bino te avant nakotika nayoka este deza basongisi makambo epa na biso moko diama eza ya biso or eza ya biso petrole eza ya biso bango balingi bazwa Congo po Congo eza na recherche Congo ekoma ya Rwanda jamais biloko wana ekotikala kosalama te eza eloko otuna te mwana mboka oyebi yango uta 2018 bayibai bokonzi balingi te bamilitant ya Lamuka basangana balingi te bamilitant ya Lamuka baloba tozali na programme lelo mokonzi na biso Clément Mouzo oyo azali secrétaire provincial exécutif oyo atalaka parti eside ya Tchangu lokola awa ezali parlement debu na biso esengelaki akita awa po ete apesa biso maimatali politique ya mboka ndenge ezali kotambola mpe ya parti na biso eside me kokamwa na tongo tomoni plus de 50 policiers lourdement armés koencercler biso koloba ete tokoki kosexprimer te tokoki koloba te tokoki mpe kotelema awa te tosali effort toyeba mpo na nini ntina yango mpe eyebani te moko na bango alobi colonel Bienvenu azali kopiéger biso kotinda biso liboso ya bana oyo po ete affrontement esalama bato bakufa lobi biso tomema charge yango lokola bazali conscient na bango moko ke tosali mabe moko te suka basali ni balongwe bakei kasi message ezali boye mwana mboka mpona nini la police eza na mission constitutionnelle ya koprotéger peuple na biloko na ye mais police ezali na tendance ezali instrumentalisé mpona kokanga baoyo babengi bamilitant ya Lamuka innocemment kotia bango na bakasho kotia bango na bajip or bato bakulula bazali koyiba baoyo bazali koyiba mbongo ya leta ata mokolo moko te tomoni bango bazala na kati na prison matali mboka mopanzi sango me mboka ezali ya kobeba ya polisi azali kozwa combien tala baenseignant salaire na bango ezali ndenge nini tala parti est de la république tala bafonctionnaire tala babalabala tala mboka ndenge ezali okende badetournement partout bamiyibi nyonso bayibi mbongo ya mboka bazali libanda bapolisier soki balingi bakanga bato bakende kokanga bato oyo bazali koyiba mbongo ya mboka nanga abebisa mboka oyo tomona te bapolisier bakanga ye naza na kanda makasi kotala bapolisier ya mboka na biso balobi policier abatela pepe na biloko na ye biso na Lamuka awa tobomi mpe moto te tobeti moto te tofingi moto te toyebi te likambo nini tomoni bapolisier na tongo awa na minduki na masasi baya baboma biso sikoyo batiki bato bazoyiba mbongo ya mboka bazoboma mboka batiki bango baye na biso peuple awa sikoyo yoka songo eske oza na susi na biso te oza na susi na biso te kasongo politicien akokende manda ezosila politicien manda ezosila biso nayo tokotikala na mboka oyo eske oza mpona biso obie oza mpona bapoliticien eloko balukelaka biso awa na quartier 3 toyebi te problème mingi eza ya Bienvenu biso bato totelemaka awa toza bapoliticien yo oza soda ndenge ndeko na biso Jean-Marc Kabundi na Kabuya bautilize yo po boma bazo ya quartier 3 papa sala mustaha na yo oyo yelaki yo oza mpona peuple oza mpona Kabuya na Kabundi badirigaka yo te oyo nazoye biso boye oza mutu ya bandundu toyoka bongo me yeba soki otie biso mal à l'aise place oyo tokotia mal à l'aise tina suka okoperdre la fonction na yo zalango ngam na yebisi yo Bienvenu tika biso à l'aise Jantini Ngobila benda ba policier na yo bakasongo ba Bienvenu matoi Jantini Ngobila oyo eza yumbi te keba mwana mama tala ve nazoyebisa yo boye benga Jantini Ngobila na bureau dressé yebisa ye vieux Freddy Bonzeke talanga bien
vieux Freddy Bonzaka yo avie na biso tofanda na mboka moko okabela biso bambongo tolala na bambeto na yo tinda biso tobenga otinanga bengelo basi oza conseil ya Gentini benda Gentini likutu na yo ala bien benda Gentini Matoyi atika biso à l'aise tosala mouvement biso oza bapoliticien soki otindaka bapoliticien na mabe ve musano obeba poto oboma Gentini ve Freddy ozonga pekisa Gentini vieux Freddy Bonzaka pekisa Gentini tokoboma yele bapoliticien na ye benda ye Matoyi oza conseiller na ye pekisa Gentini ve oloba eza pena te mais eloko oloba ezali tokomprenaka te Monsieur Chilombo era lekaka akenda aéroport donc eloko epanikaka ye quartier 3 donc yango tolingi toyebisa Monsieur Chilombo omoni bapolisier na yo oyo tinda awa panike nde esalaka ye parce que banama njili ti koto atiaka basoda mpo aleka ayebaka bien ke eta oyo eza ya makasi ezalaka nde na tiango nde omonake mpo aleka awa omona atie bana mura nde toyebisi yo boye soki yo ozolinga révolution ekota ya makasi ekobandana na tiango parce que yo otindaka la police bayaka komenase biso biso totinda bato te bakenda na 10e rue mpo bamenasaka biso toa na souci le 22 décembre oyo tozala na nzela mpo na ram parce que ram wana eza mbongo ya Monsieur Chilombo na bana na ye biso tozala na nzela isadi ya kosala mabe ya le 22 mpo na ram tosala yango mais nalingi kokabisa suki Monsieur Kabuya mbongo ya moyibi mpe mbongo oyo ya moyibi oyo boyiba biso bokonzi ekosilaka boyebake manda leta esila mais biso na bino tosilana kaka un jour boyeba oyo bosala na corruption mpo botinda la police eya komenase biso toyebi bino nyonso nalobi bo Monsieur Bienvenu mokonzi yo amwana mabele oyebi série oyo nani colonel nani bakoma général nani te onani oyo biso nani Elvis obana omona nde abana osekize tiango mais comme yo okoka kosekize tiango te vie yebaka ke bapolisi oyo kotindaka bango na biso tobanda obomana isadi ke tokufa totinda ata kombe de polisi tobanda okima bango te
policier ako menacé pe base policier ako ezala na politique basala kuna esi ezala na Rwanda baya ko menacé biso baya ko menacé la base la biso ça des autres abeti masasi abeti magazi abeti masasi la base la biso même ça bamona wa ile pesa bakendaka te tokobomana étranger bayeba o nyonso toesaoka bakonzi les étrangers otwana masina kafe kwa polisi nakeloyiba drapo ke na mwana na este kuna bato bakufa baluka bato bakende kobinga minduki yana bakende kobinga kuna mosala na ngoni bakende ite pesa pe bakende kobinga bamona à partir de rwandais, c'est pour dire que nos policiers n'est pas considérés. Ils sont considérés dans le gouvernement. Maintenant, ceux qui sont considérés, mais les policiers rwandais, Baya Awa, Naina Zana Bana Nanga, na saboté Bano Yanga, na considéré Bana Yabapaya, les Zalakate, les Koka qui vont Zalate, les Tigala vont Zalate. Policiers policiers à politicien. Depuis qu'à Azwa, drapeau et parti politique, il y a un policier et par rapport à lui, vraiment, tous les Sénégalais.